nasimba kisi ya basi nasimba pe kisi ya bakatia kisi ya bitumba. Alors ti na kokoma pe mwana ya marabu bandu qui va voir ma case 0,359. Ok. Alors tant on a vu le kouana à celle prière on a fait Singapour pour des émissions il y a 0,1 na salle prière na fouli à nous tant kaka pour chaque tonga baro la mkakumbula akumbula mpango na bao biso ouais et à la mkila tongo tonga moni na babo na bengi ya na solo lina makampu na ebisa za d'accord komo bimanai akomo yela na bambongo. Vous comprenez? On a soit en foutement. En foutement, parce que le déjà na Congo na bas de temple. Ok. Va travailler. Il y a un qui s'est barré dans temple. Va tenir na Congo noir. Parce que ba temple, ba moindi mais ça va pas satanique. Il va pas au monde ba foutement ma case. Parce que qui se fait choses on fait simiter retour et seulement. Ok. Vous comprenez retour et seulement ma case. Retour et seulement pour na carte temple. La pratique mosusu yango la pratique à partir à cadeau elamba na sombeli mwana mwasi elamba yango faut ça très attention na bila munika mbala sombeli eloko ok elamba na bana peso de ba travail yango tango kende pa marabo ke pa magicien ko zo kisa base on a temba ndoko ba kino zo kisa base kisa bitumba ya ngana kufa comme moi qui n'a là abimi bala mo abimi bukaki pesa nga liboma no yibi loko se dona ito so ni na biso na beni lo kwa liboma vertige quit na ki bena bispri boy bisanga bispri boy bisanga na rode na buka mais ngam na mbongo na poche ndeni na ko rode mais faut na soit transport na ki bispri boy bisanga bongo na rode no yibi so mo frère na boya les eaux na yoka bena bispri ba benda nga yo benda babenda na bena bepu bapuesanga na ezo na panzana a ok ntongo baosala eloko wana na biti nini bamituka misusu eyo onyata yango na yeso ndeko na nalinga na kufa soki nzambe te tala cicatrice na panzana a na bima makila heureusement comme nayaki maître na baosi makisi bakartier na ye bayezo wana bayozwana bamemanga na hôpital ya bobila na ye mpe so yebi hôpital ya bobila na ngaba ba conséquences eza makasi nga nasimba kisi ya basi nakomana ba femme de nuit pour kosala ba éjaculation nocturne. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité au Bozaranango envers votre mère chaîne. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez et surtout vos suggestions, vos remarques. En tout cas, ça sera toujours le bienvenu. Vous continuez toujours pour soutenir Bisso et manière pour soutenir Bisso dans le barreau à chaque fois. Ça sera simple, ça pour s'abonner côté la Bisso du début jusqu'à la fin, pour partager, pour liker. En tout cas, tout ça parce que ça la façon il y a pour soutenir Bisso, ça la façon pour participer à Bisso pour que mon salaire qui est toujours du Bosso et au salaire Bisso vraiment un grand plaisir. Voilà, bonne année en tout cas, bonne année Bisso, bonne année na batuna so soutenir qui le bingazo de la presse en tout cas de près de loin en tout cas bino nyoso Sabuna Merison le chef Bambote na yo mamilongo na Bambote na yo Alegas Mukezi Bambote na yo bonne année na bino nyoso bolinga en tout cas le bingazo en tout cas année où je vous promets mamba bien kozala mamba surprise kitoko ba surprise beaucoup agréable en tout cas vous pouvez savoir ce qu'on confiance dans l'hôtel à Bisso na ko partager et vous allez vraiment bien. Mesdames et messieurs, en tout cas aujourd'hui na plateau na ngamu nazanga mote comme d'habitude toza beaucoup na docteur David Manda autokosola na pourquoi tout le monde solana en tout cas peuple de Dieu en tout cas le beaucoup sera discuter parce que toko ka témoignage de docteur David kobana na ye nani na komi en tout cas toko découvrir bakabebele en tout cas na osenga kaka papa benga mama benga bana bofana parce que docteur David alinga loba aroloba nini toko découvrir ensemble ngana bino mo yele che kanangila soza déjà même na ngasi nanga ofungola biso to ya ba invité na biso ya mokolo ya lelo docteur David Manda on apprécie bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, que Dieu vous bénisse vraiment. Merci. Alors napesi bande ko tumbote alors lors na ngina isa bango bozala discuter na émission au to sala
vraiment beau s'abonner bande ko noté beau s'abonner vraiment beau à la décité comme bonanga le docteur David Manda alors non comme église na Makala na commune na Makala na Beniki Sanga numéro 11 alors na été pasteur dans une église tété na pasteur au no Kambabatu no comme église na Beniki Sanga numéro 11 na commune na Makala vraiment bande ko na pesi bino mbote partout bozali na 5 continents, na Afrique, na Asie, na Océanie, na Amérique, et na Europe, partout, vous allez, et na joué, c'est bien beau s'abonner à la chaîne, vous allez décider vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, docteur David. Nous disons que l'invitation dans le pour que sur là, ils ont abattu le haut, bah, découvrir, peut-être, sous nous avons bah, le sous battu là-haut. Ce que docteur David nous aussi présenté, c'est que docteur David Azana, nous sommes Oyo, Abanya, on est venu, donc, Oyo, puis donc, on est capable d'expliquer biso yo sali. Alors, merci beaucoup. La question posée, comme on a demandé, na bandé, on suis le docteur David, mais naza na passé au na salaki. Ok. Moni lelo na ebisa bana nzambe mona mutu aza na passé na ye. Omoni même Moïse azaki instruit na sagesse égyptienne. Moïse azaki instruit na sagesse égyptienne de nzambe yo zoye a commissaire musali na ye. Même apôtre Paul a peine passé na ba comme ministre comme apôtre abandé ko persécuter église. Donc pour le baké mona mutu aza na passé na ye. Yonga na kamara vraiment mon frère na kamara de bakebele ba pasteur ebele ba kachara passé na ba. Pasteur a fait sa témoignage à passer naï au monde na soni non bible le c'est qui aura honte de moi et de mes paroles n'a pas non question de temps on ozonga na beaucoup nanga alors ngai avant na bongo la mutema pona le cas na délivrance ok na simbara kisi excusez na simbara kisi ya basi na simbara pe kisi bakatia kisi bitumba alors qui na kokoma pe mwana ya marabu oh na comment ko travailler ba kisi belé na ibi pina na mo ko travailler pina ba kisi belé ba kisi basi marabout maître bola pour maître bola wana ndé pona kisi sportif na ba osala jiu-jitsu kisi bitumba okozwa mulango beti bwene na mke panzani rolia gilette ozoka ke ba démonstration ba osala ba démonstration belé ba démonstration belé okobeta mutuku kao okobeta mutuku marteau ku gilette donc pour KO mtakwe KO beti mpulikof dans l'espace na musiko beti mpulikof mtakwe 1 2 3 télé makini voilà donc ba démonstration vraiment belé mais premier kiss nanga na lubango ona simba kiss ya basi et bandende ni pour na simba kiss ya basi wale bandende motivation ezalaki très bien posé question bien naki na collègue nanga mo brazaki collègue nanga tokola na vraiment depuis toi les bana miki tu barola te bilamba ndenge moko même na babu na nuit les cas avant 2004 to lata ni ba sombela su ba teli ndenge moko to lingana kwa makasi alors collègue mwana yako linga mwana mwasi mobi na pro crédit mwana mwasi ba travailler na banque na pro crédit ba kabeli ba 50 dollars ba 100 dollars mbongo vraiment alors si ko ngai na tu collègue na ndini ni moshe petit on ndini na kabeli mbongo oseli ndami mingi pas musulman mo musulman appelle ça la même adresse na venu qui quitte mon venu qui quitte kaboli ngaba na limité aba ofanda alors les musulmans nda travailler là quand moi na mwasi wana aba o ya ba go sala na pro crédit na banque les collègues n'ont pas memenge pas naïe parce que yalaki na mwana mwasi mo baki na famille mo mbongo na ba ko ko limité. Mais avant qu'on ait le mot pas marabout, mais que on a déjà d'accord, on a fait ça qui était là qui va beaucoup assez le coup on dit que oui, on a qui d'accord on a pas parce que on a pas décidé. OK, moi parce que quand tu as passé bolimwana on a pas d'influencer. Il y a un mot de Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a mwana il faut zana ba camarade ya bien. Yo mwana yebisa ba para ba camarade na mo ba no bazana ba. Parce que moi il que c'est que na simba kisi ya basi ya kini influence camarade da memenga pourquoi parce que il y a simba kisi ya mwana mwasi wana wa ba travailler na pro crédit ba opesi ba mbongo ndi influence wana ngapi na luli yangu nda memenga faut que et donc memenga to komi na temple ya imam wana ya mwalimu wana nda sengano 1 na poudre jolie soir
Alors par exemple na témoignage on a fait ça tu as pour élever misala Satan tu pour que misala Satan mais tu as tout élever combat Jésus pour que savoir que Jésus est le tout puissant, il est le roi du roi, il est le Dieu créateur et en dehors à Jésus le big exact. Alors mon frère, qu'est-ce qui était passé na kepe na temple na commis et puis singa il y a deux bougies rouges oye na poudre jolie soit au sombi ensemble tout là. Comprends? Oye na biloko wana oye pe na komba mwana na sala prière et to prière on sala na yeso sala boye mwana na yimuku sokuté na ye na fait beaucoup mauvais pour lui. Alors qu'est-ce qui était passé na kepe na sombi biloko wana na sombi biloko wana na sombi poudre jolie soit. Alors elo ni nyolo ba mwa mkezali poudre jolie soit isa poudre moko ya domination makasi domination bakisi ya basi yango mona musicien profane moko yemba musicien profane moi je me réserve citer kombo de passer awa na otanga nde kombo ya Yesu. Alors musicien profane moko yemba bon bazembo wana vraiment parti wana yemba bazembo wana bana s'intéresse atanga komba poudre jolie soit yela nga lukula poudre jolie soit dans le baba bilo moi bongo ya poudre wana ba musulman ba travail na za poudre ba travail on a domination surtout domination à base na va expliquer ba pratique wana na ba travail parce que après senga biloko après senga ba pratique wana ndini na ko sela ba ko sela nga pe na ko mettre au travail pe ba pratique mususu pe na zora pe pas mettre bola ou aller marabout parce que mettre bola ba travail ba pouvoir beaucoup à travailler imaginer pouvoir beaucoup wana kisa bitumba kisa bakatier à travailler là pe kisa basi mettre bola donc vraiment toi les bande to ko lobela makambebele to lobela makambebele mais non lo banon ndenge nini na simba kisi wana. Alors to on a eu la biloko wana asali prière na temple pe singa pour de jolie soir et singa na butu sani à partir de 0 heure. Alors ninga lo belo moko 0 heure ko banda 0 heure 3h59 eza air moko air spirituel air ba demo ba bimara ba ndoki ba bimara ba demo ba ndoki ko banda 0 heure 3h59 to do manga bebele pourquoi ba mwali ma singa na sala prière na 0 heure. Or 0 heure eza air ba demo ba bimara ba sala musala ba ndoki ba voir makasi 0 heure 3h59. OK, pourquoi alors tant on a suivi eloko wana à sali prière wana pe singa pour jolie soir na ba 0 heure na sali prière na fuli yango wana na ebisa ko sa senga na sabiso fuli yango le biko za ngo besoin obengi komba demo izebola. Alors vraiment na ebi ba demo mo ebele mais tu ya ko élever komba Yesu mais tu dévoiler pas makambo ebele na lisunya molimo mosante. Qu'est-ce qui était passé bande konanga na 0 heure wana na sali prière na fuli nina expliquer moi le mot il y a la différence entre kufula mutu aza musika na mutu aza pembe autant na comment que na temple na ikomaki na domaine comme sur domaine of fula ki ko fula so mutu aza musika ndiki mwana mwasi na baki musika ndiye na fula ki en foutimane ko zwa mais mwana mwasi musu bongo za dans les quartiers à mettre salika prière moi li mwana sali prière pe so pour des so ko ka de l'eau so ka monyo ka de domination. Donc, comme on a fait, OK. Alors, qu'est-ce qui était passé quand on a fouillé à nous? Est-ce qu'on a mis 5 heures de marade de bossa poche na bango? Na temi de bossa poche, moi on a bimi pour chaque numéro. Toi qui n'a pas même quartier. OK. Donc kaka pour chaque tonga baro la mkakumbula akumbula lupango na bango liboso. Ouais, et à la mukira tongo tonga moni nga ba mona bengi aye na solo linaye makampu na ebisa za d'accord. Comme bimanai akomo yela nga bambongo vous comprenez on a soit en foutement parce que na kenda déjà na kombo na kata temple. OK ba travailler yango na nse ba na temple ba kenda na kombo no parce que ba temple ba mwali meza ba porte satanique ya ba porte moka ba foutima makasi vous comprenez ndako nganga yango na ngai saba na temple pourquoi que ne pas mwali ba mwali ba kota bokonza likoloto ba musulman. Parce que les musulmans, c'est lui qui a le fils à la vie. Vous comprenez? Acte des apôtres, chapitre 4, verset 12. Vous comprenez?
Vous comprenez, mutu toi qui est ndakana kwa kisi ndeti ngana kende pas musulman na kende pas marabout na maître bola na zo kisa bitumba kisa basi ba kisi bele ba pratique bele na yebi kuna na yeba ko maître bola ba pratique bele na expliquer vous ba pratique bele o na sali kuda ba pratique bele o ala kisi na o ngapi na mo travail kuna mo po travailler pe ba kisi basi yo comment ngapi kuna mo travail maître bola a koma wana parce que maître bola na répéter pour expliquer aba travailler pouvoir beaucoup pouvoir ancestral na magie bon c'est la mélange par rapport aux musulmans. Vous comprenez? Alors, écoutez ce qui était passé. Na lingana na mwasi wana tukomo biko na umoyela ngaba bongo tukomi ko découcher tukomi ko bima tukomo sala makambu tout donc priorité na ye ezanga ayo ka ba parents ki donc so lobi ma ba parents so lobi ma ba parents ndimi mais ba mabe na ngoko lo ba moté ko tellement akoko pesa ba mbongo ndebi belobi moto alingi mabe bandoko la repa na ye na komi siko bakoma kotravaille elenga siko na basi mosusu nakomona ndeti mwana mwasi mona lingara nasepelani makasi nake na temple maître esengaka ye naka poudre joli soir atravaille poudre na esenga moni poudre so pakoloka na elongi poudre na kana so pakoloka na elongi si faut comprendre nalinga mwana mwasi moko bongo alors nalinga ndeni abako leka na vini pour mettre déjà travailler lenga mettre mwali mwana alors en dehors à mwana mwasi on a linga qui liboso na kuma ko linga bana basi de la partie ya poudre à partie ya poudre ya joli soir alors tant mwali mwana a travaillé poudre ya joli soir après singa moni poudre ya joli soir so ka opakoli yango mwana mwasi tu oyo mona yo directement à dominer alors na linga mwana mwasi mona ve na biso alors mwana mwasi wana azalaki makangu ya ve na nga mungu aki marié na kati ya peri ve na nga na aki marié mais mwana mwasi na aki makangu na ye ntango oyo luka na moni na musika na zwi poudre wana o maître travailler ki na o mwali mwana travailler na ke na nsima na pakoli yango na nsima ndako na pakoli yango na pakoli yango mokie nayemba mwana yo tema liboso ya kabili mpo liboso na biso liboso ya ndako na nzoto ake na kabili toka mwana mwasi na moninga mbala moko domination nalingi na sans pour autant ata kombo na sans pour autant tanga kombo na zoka poudre na parce que poudre na déjà travaillé kango yaki poudre mo magique poudre joli soir yango na yesa bana nzambe poudre joli soir eza poudre moko ya domination vous comprenez donc on a pas collé directement mwana mwasi wana makamtu na yebisi asepeli na ngo to komo bimana na lie pembo vous comprenez alors pour nous yesa bana nzambe faut faire très attention parce que na kutana ba conséquences ebele babilo wana kosimba koke na ndako nganga koke na ndako mwalimu ziba kisi za ba conséquences ebele na kutana bana base ebele na linga bango onga na bango linga bana basuka bana mbongo nga so za na mbongo te vraiment ya passe pour na linga parce que na bango linga bango partika kisi de na bango simbe pa mwalimu wana a partika joli soir ensemble bango travailler alors ba pratique mususu ezaki ba pratique vraiment belé ba pratique belé vraiment na bango sala alors pratique mususu ezaki pratique ya loboko pratique ya loboko c'est-à-dire oui na parfois isha à travailler pour parfois isha pesa parfois domination mwalimu a travailler na tula inasa à travailler on c'est de prière parcours parfois isha tant qu'on parfois isha so ka autant de cas loboko pas mwana mwasi il faudra aussi beaucoup de tout directement à dominer vous comprenez mais le moko na ngai sabana nzambe na kutana na kumoko na makambo kayo linga basi tena bako linga basi yango na isa bana te fubo sambela makasi maître a travaillé là ngai mwalimu wana travaillé là kisi wana luboko a partir de luboko yaki na mwana mwasi ma bako sambela vraiment makasi na kutena yi alors tanga travailler on entendre ka luboko pour na pesi mbutu parce que à partir de soka luboko nega écouter na luboko na directement dans lui oui les bichos, les frères, tout le monde peut s'emboutir directement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Kukamate. À sentir quelque chose, il y a ma belle. Il y a mon il faut qu'on s'ambe, il faut qu'on prie. Pour dire retour et salement à temple. Parce que qui signe ce soir, on se fait retour et salement. Ok. Vous comprenez, retour et salement à Bakas, retour et salement pour la carte à temple. Vous comprenez, il faut qu'on s'ambe là, il faut qu'on s'ambe là.
ngana ba ko linga bana basi na ndenga kisi ba pratique mususu ko sala pratique cadeau elamba na sombeli mwana mwasi elamba yango faut ça très attention na bila munika mbala sombeli eloko ok elamba na bana peso de ba travail yango surtout ba pratique wana na ebisio les frères et pas maître mususu wana ba travailler pour voir c'est ça maître bola non c'est vrai pour na Congo mais maître bola o na simbe qui sa bitumbe pas de qui sa ba quartier na simbe qui sa base na travailler ba bilo rebelle voilà ba travailler pe na bilo rebelle parce que et pas mwali n'est pas maître bola conséquence na puta ne pas maître bola parce que maître bola qui marabout ba travailler pour voir c'est ça na magie vous comprenez parce que on a travaillé pas mwali na kuma pe qui ne peut pas mettre bola mais tout on a mon question mais papa ya la fille au côté na eto ngo pe sembo terata ki to comme ça qui retour et c'est mettre na temps to ba retour aux aki très bien posé question m'aura bien alors tant on a fait sembo te dia siliki makasi au nom de Jésus ce qu'on a eu besoin de la mettre parce que ba esprit ba na kata temple ba siliki makasi. Ok. Retour résolu na kati ya tembe esprit ba na kati ya tembe basili kasi ngo usali ni bien expliquer le bien tele mwana ngo ba ko tanga kombo kubwa chisi bwile tele ba retour résolu na kati ya tembe esprit ba kininga ndeza na pona esprit wana bazonga tu dois acheter des parfums de na sumbela ki mo ba tulai na sumbela ba parfum isha ba parfum mo na sumbela ki wana vous comprenez mais na ba ko comprendre que ba pratique wana ya ba pratique amabe il faut comprendre na ko linga su mwana mwasi mo boye alors bana nzambe bolandanga mwana mwasi wana nazwe kombo na ye nakenda ngwe pa mwali a travailler ngo ndeka ba osenga sumba pour des joli soir na sumi pour des joli soir sumba tulai sumba ça à ces prières on pose la très attention mon pasteur on fait la prière dans sang à ceux qui travaillent esprit en sang à ceux qui travaillent esprit bengana ba esprit en sang et qui travaillent esprit et bengana pe esprit eza pratique mora mabe na temps où tout ça toko c'est la santé mais catholique c'est la tout monde va donc ça catholique va c'est la même église monsieur ya bi mabe ba c'est la ça mabe na temps où moni les catholique libéral les catholiques au babala catholique libéral ba c'est la ba prière wana ça mabe en ça na temps où ça en ces prière mo so la prière dans ça et ça prière mo satanique démoniaque au qui tabadji ça dit le démon. Vous comprenez qu'est-ce qui était passé na ina komba mwana na sombi biloko mettre ba osenga somba tulai somba sa sombi na parfois isha asali prière sili donc je asali prière mwana mwasi wana s'il vous plaît alongwe kota zalaki aipsinga pandala côté na bino na fandi alongwe kota zalaki aeti côté na comment vivre mais l'eau eza nini badeki koremarke na baki koremarke yango bana nzambe bolandanga très bien mwana mwasi wana bakolotaka na ndenga mabe alota ngai na kenya banganga nalati rouge na omeme banganga alota ngai na simi mbeli na tuba ye alota ngai to ana zamba toke ngai na atiki ngai na tiki ngai na okima mbangu alota ngai na omeme na samai. Vous comprenez? Oh, que Nzamba banda kolobi na ina ke mwe mke koto parce que ba makambo na loba et ya makambo mwana mwasi na ba ko expliquer na ba ko koseka na ba ko pona pe na ba ko kopata non ayaka bandoto sont des songes bana ba français c'est sont des songes ayaka bandoto oh que Nzamba ba ko lobi la Nzamba ba ko la c'est état d'âme na ngai état d'âme ya moto lingi bana Nzamba faut faire très attention na bandoto na kati ya ndoto Nzamba ba ko état spirituel nous mwana mwasi na koma aki envoûté comme na Kenya na kombone na temple déjà bakanga déjà esprit ne pas ton na na bakumba bana basi na temple na parfois yisha na poudre joli soir na ba biloko ba ko singa to ko ba travail esprit ya mwana na tika na kati ya temple vous esprit de tika na kati ya temple et mwana na komi envoûté comme esclave na komi donc zoba kombina zoba na vous comprenez mais Nzamba o le be na kati ya ndoto Nzamba o la c'est Adam na causant un discernement. Discernement. Je vous dis, on a na hôtel. Chérie, je rêvé, le monde n'a pas tenu banganga, le monde qui n'a pas banganga, le monde aussi mis le tout banga, le monde qui n'a pas signé mon mabe. Non, ce sont des choses, j'ai pas bando toi pamba.
Ce qui nous a de la pharaon à Zapaï. Parce que Bible dans Job chapitre 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, soit par des songes, par des profonds sommets, pour nous donner des avertissements. Zamba zulu bela mwana mwasa ke etadam na nyeza bien ki na muta misala mabe mais ya za discernement. Pourquoi? Parce que conscience na yi eza envoûté kanga bina temple ya mwali. Vous comprenez? Ya wonde kuna yo lota ka mobali ana ndengini mobali uzali mwasi uzali lota ke ndengini. Faut faire très attention mon frère na bandutu. Bible le Bible na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Vous comprenez? C'est-à-dire, parce que selon la chair, il est le Fils de Dieu. Mais selon l'Esprit, il est le Dieu créateur. Voilà. C'est pourquoi nous ne faut pas y aller dans Dieu. Vous comprenez? Si nous sommes baké, mobali ozana za misala mabe. Tango lote mabe na bandoto. Tango mona ke mobali olinga basi ebele mais bino nyose ba ko tiki kende tinga mon frère. Bana basi ba olinga na kisi bango to ba ko tika ba bunda pona nga. Mais mutu moko te ozwaide. Ozwa makasi otika nga. Pourquoi? Parce que ça déjà foutu. OK. Vous comprenez? Si nous sommes comment vivre dans mobali lote ke na ndoto mabe. O vivre na moi solo na ndenga mo mabe. Si qu'on se vivre na mobali ebi ke mobali na ndumba na kiso banda. Mais au kotikete o tinga mega nde monanga baso ba bunda ponanga boy na ba bongo ba bunda ponanga mais moi ba tika ngeza pourquoi en bâtiment bazaki déjà foutu. Vous comprenez? Alors il faut faire très attention mon frère. Il y a une mission pour se dire c'est ba pratique moko ya mabe. Vous comprenez? Tellement na lingaki tellement bien de comme la bien na mona mo bien bongo ba $200 ba $300 donc moi si bena ka bilombo na ndenge mo facilité moi so ke ndo yibe lombo. Vous comprenez? Alors non so za ko loba ba za ko exécuter ngo tout na bande ko loba na banda na bango bande ko na iba ko bande ko bana ba so na ba ko kiko simba ngati donc so lobi mabe ko na nga. Donc moi ça na capacité ya kosoa na pona nga ya kubunda ya koyina même. Vous comprenez? Voilà. Donc comment ko découcher na bana batu yonga na pesa batu conseil moni moi na âge à puberté moni kate eza âge à puberté 15 ans foutima parce que bana batu comment ko découcher ko bimana bango tola dibanda na comment ko kimisa ba misu ba classe. Vous comprenez? Bana batu comment be esclave nanga ba osela nga tout donc nyonso odono odo mona mwasi odo c'est ba 0 R pas na bango. Vous comprenez? Donc la pratique wana na ebiso mo frère la pratique mabe on appelle ça bana nzambe conseil. Yaya Bible le bitanga ngo Lévitique chapitre 20 verset 6. Mutu kwa kendanga na ndako nganga po mettre bola zanganga marabu wana mettre bola zanganga musulman na zanganga. Mutu kwa kendanga ndaka musulman wana ndako nganga pona kozwa biloko o ko bakisi. Yaya suka les enfers. Bible le bito invoquer be spirité. Pour nous expliquer mama bibele to na monde ya monde sport na kisa ya bakache nde na simba kyangu nde ni transmission ne bande ko sali kuna zwaka na ba otambo na sibo bekombo no awu to na kende et pas mettre bola on a pesa ko bona mettre bola nde ba pesa ngakisa bitu mais pas moi na simba ra kisimo kisa basi kisa basi pour na développer qui on peut na pour travailler na ye peut pas mettre bola na suite kisa basi kisa bitu na suite kisa belé na ye peut pas pratiquer belé même pas pasteur monsieur Bonsero na pas pratiquer belé mais biloko wana tuna leka na délivrance papa na nga Josué Lukamba ba biloko wana tout na tika mu depuis 2009 na leka na délivrance. Vous comprenez? Donc ba biloko wana tout na sela ngoti na sela ra kumbwa Yesu Christ toko de corticon pourquoi malema parce que là c'est je mon moulaï mais docteur David parce que tout le ba ozaki déjà na gloire parce que on nous ozaki na ngobe ozana besoin moi sozo nous ozaki na ngobe ko ba ozaki na gloire mais comment que na moment ni au moins qui
otika makambo wana olongwa na bosata oya na camp nini oyo sepasaki epa na yo ubele oyo osalaki omonike te naluka natika makambo eyaki na momoni. Alors merci beaucoup. Question posée eza question mora bien mais eza molai ya chapitre mobile maintenant oloba mwa moke parce que nakutana baconséquence ebele. Alors epa maître bola ntongo moko travelanga kisa bakatia kisa bitumba nazwa bapratique ebele toma esanga mpe kisi ya pouvoir ancestral nayebi bapratique ebele na bakoyiba bapratique ebele ainitienga mpe na obetile mpe ndeni initiation esalemaki vokopone initiation ndeni okosela motu kisi ya basi mission ndeni okosela motu so bayibi motu bayibi babebe nde bakoyiba bao motu ndeni okonayebi bapratique vraiment na so banimero vraimen ebele oyo nazwaki pa marabout wana maître bola en dehors ya musulman. Alors qu'est-ce qui était passé? Maître bola yaki na mwana mwasi moko baofana na julu ebi côté kanka côté centre wana. Alors yaki na camarade nanga mo bikombo ne Chic Norris yapi na histoire mulai oyo esalaki nadeka na délivrance mpona ninga na kufa nga pe na kufa papa nanga Jojo Lukamba nde adekisanga na délivrance ndile oyo nakoma boye mosala nzambe le docteur David depuis 2009 naleka na délivrance. Alors mwana mwasi wana ala kitoko baki na famille oka bien vraiment mbongo camarade nanga moko monaki ale kombo na bitumba ya sport ya Chic Norris parce nga kombo na bitumba naki na bakombe ebele babuya nga Gibaju makasi ebele manzaka naki na bakombe ebele. Alors ntongo naokenda kotala camarade na nga en face na bango yaki na mwana mwasi moko bazale wana akitoko makasi baki na famille oka bien naosi réservé mpo na kombo nde nasepelaka na ye nalinga ye parce que nga bakolinga bana basi mingi oyo bayaki na mbongo. Alors ntongo nasepeli na ye nake nasoyi na maître bola oyo baotravaille pouvoir ya bokoku pouvoir ancestral na magie nde ayebisinga yelanga makolo ya mwana mwasi wana poussière ya makolo na ye ntango nazwi poussière ya makolo na ye papa na kaka na ye osalaki ka poudre nde ozosala ntango soki bakoli poudre obwaki poudre bokoko oyo soki nano bamaître bola eza bokoko parce que faut koexplike oyo eza bokoko batravaille mingimingi na batoilette par rapport à musulman, par rapport à beaucoup de travail mingi na toilette, beaucoup de travail mingi na bioloko, des qui se bitumba on a joué qui a force de frappe, il y a beaucoup de Juliette, pour Marco. Vous comprenez? Pouvoir beaucoup mettre bola katanga banjoloko. So mon même vous comprenez? Banjoloko, on expliquer ba biloko na makambe belo za pouvoir ancestral. Comprenez? Pouvoir beaucoup na joué ba poussière à makolo na ye. Nazi ba poussière makolo na memi amwe pas maître à travailler on peut mettre qui na miroir magique tant à travailler a bengi esprit ya mwana ana et apparaître na kati ya temple et apparaître na kati muna mwana mwasi ya ndenge afiniki dra na ndako na bango et apparaître na kati ya temple ya maître bola et ça la somme makambo ebele tolobela maître bola baokanga bandoki yonga na ese batuke na mise mona sala chere mo buye tipa ese bangana baokanga bandoki ebandi te na kibonzambe ebandi depuis na kina pa marabu wana vous comprenez na baokanga bandoki physiquement et après moi la denga na chere na tipa frère na longwe bandal a été l'église a de pasteur okanga bando a pasteur okanga bandoki ndini et c'est fois dimension les hommes qui vous comprenez donc on a vu ma colonne parce que ça chapitre mo bibana mais même pas mettre travailler moi na apparaître na carte miroir magique alors donc apparaître tout ninga wana ina bi sava à travailler puis d'ailleurs kangi conscience na yo okena yo te pandaka na ngaba omona yo lomboya na biso esala nga somo mwana na longwa na yulu ayeti na ngaba tolakisa misala ya satana mpona koloba ke satan aza plus fort mais mpona koloba ke Jésus Christ il est le tout puissant parce que Jésus il a la capacité de tout faire sauf rien satan asala eloko satan ilikaka faut comprendre mwana mwasi alongwe kota baofana yulu ayo olukanga mpe nakomo vivre mais ayo lokoti na ndako mutu boyebani te mpe na bakopesika bambote
na kolinga bwina bakuna linga reki Faut-il que nous connaissons bien pourtant il y a tout le monde a combo. très bien maintenant na combat David parce que baza en face na camarade ngana Chic Maurice OK. na ba pese ka mbuti pas ba resula bien na camarade ngana Chic Maurice Alain Ga se présenter et pas na ça c'est mon collègue David vous comprenez ma ibisa yete ke combo ba bien na sport Giba je t'appelle combo David mais moi na longwe alongwe potaza ti ayeti alongwe yolo ayeti na ngaba Voilà. pe na comme pour vivre na siko elo resala ke na bongo na mutima yona yesu za chapitre ke mobibe za pena ni histoire Tout notamment qui est elo resala nini poussière à baser wana mettre à pesa na est-ce que poussière à baser à partir à 0 r ti 3 0 esprit à moi mais à mutu amona mutu abi mutu amuntu so amonya mafungulo ngoyeba mwana ana kutaza esprit nezo dede abando finga de trop le sentir yoté amono roi kele excusez pour le terme amono roi kele roi musique mais ba conséquence mususu mettre à bombela yango tango kende pa marabo ke pa maji siko zo kisa basi on onte bandoko ba kendo zo kisa basi kisa bitumba ya ngana kufa ngelo we komela ngatongo mwana mwasi wana parce que to ba ofanda en famille pa na biso kuzana nga fongola balise na nga poto ba rola ta bilamba mais poto ko ba zo bilamba na nga il faut ngande na pesa bango accès to bimana mwana na sorti na bosa na tika balise polele kuzana nga azwa ji amona sachet wana na bazie nda fongola tanga fongola mwana na kutito zale na ye na pesa na explica même voilà na hôtel Pégal na yo hôtel Pégal n'était sur les données les zones hôtel Pégal wana voilà ni wana ndi mwana na babutu babendeze ratumbu na oyebate atombo ka finga na ndenge moko na biso soni batu batondi na kati hôtel moi est-ce que moi je peux vivre avec toi donc conscience de la chambre. Nebiso afinga azo biloko na yibala mo pour abimi na hôtel epesanga mutu epesanga liboma akomwa kina la abimi bala mo abimu tukaki epesanga liboma no yibiloko se dona biso soni na biso na beni lo kwa liboma vertige quit naki pena bispri boyi bisanga bispri boyi bisanga na rode na mutuka mais ngam na mbongo na poche ndeni na ko rode mais faut soit transport na kin l'esprit boyi bisanga bongo na rode na yibiso mo frère na koya nezo na luka pena bispri babendanga yo benda babendanga pena bipu bakwesanga nezo na panzana ok donc bossa le loko wana na bit ni ba mituka misuse yo nyata yango na so ndeko na lingana kufa soki nzambe ki tala cicatrice na panzana na panzana ana bima makila heureusement comme na ki maître na ba aussi makisi ba quartier na ba maison na ba yo swanga ba mbanga na hôpital la bobila na ke so yi hôpital la bobila na ngaba boko na mbanga na hôpital la bobila na biso no mona be esprit bo yo swanga ya yote ya bana nzambe na makabebele na luba yo mtokendo simba kota banda kwa nganga ba conséquences za makasi ngana simba kisi ya basi na komana ba femme de nuit pour ça de circulation nocturne ba conséquences c'est belé na ko expliquer vous parce que loko ba ko ça na mukija monde réclame na komana problème à choix instabilité côté choix aussi na nzambe moza ukuta na mwasa bien que utala mwasi 1 mois bokabwani 2 mois bokabwani na sanya tigalo sa mwasi 3 mois ti ba conséquences voilà ba conséquences non le bila makabebele vous comprenez na panzana amakila bazonga bazimanga na bobia no mona bila beski boyo zwana na zo ka sera ke po beski bazwa hote ke pasteur ya kiti OK grande sœur na ngande bayo benga pasteur Josué Lukamba ndai pasteur Josué ya bondeli pona ngai amoni ke esprit mabe ba attaquer na balandela ngana bakira prière ndi sala ke ba kokozwa ngati dina de kana délivrance vous comprenez qui signaux so bande kuna na makabebele luba qui signaux so ya yebe baba nga ya la qui poussière siko ebito na wewe mama nzambe na yo comprendre pourquoi na beba na kisa bitumba te mais na beba na kisa basi na yo comprendre kisa liboso so aka ya munde butebi bisawo pona bandano na bitumba na bandana na ba mwali kisa basi yo kisa wala nde mutero tele na pe
Vous comprenez? Très bien. Donc Voilà. pour le roloba ke bana nzambe nazoteya bana nzambe naza na makambo ebele aloba bakosala bapriere ndeni na kolongola maladi na nzoto ya moto vobe na kolongola maladi na nzoto na yo na bwaki yango na kati ya kantine mwana botie mai pu ekoshi na kati ya kantine na bobwaki yango na balabala babwaki yango na balabala moto azoniata mazwi maladi. Voilà, merci beaucoup. Donc yango naisa bana nzambe naleka na délivrance yesu akangolanga biloko wana tu na tika yango naleka na délivrance alingai nakufa nabeki biloko ya ndambo mena chapitre mobimba vraiment bandeko na ngai yo moto oza na bavi ya kisi sika via kisi yo moto okende mpo ya musulma okanga bamibali na kisi parce que bana basi oyo bakisi epa na biso bakanga mibali donc explique bapratike ebele ndeni bakobona esalema. Vous comprenez? Donc c'est pour dire aux enfants de dire yaya toteya bino oza partout na monde olandanga okanga mwana bato na bakisi fo ya bongola motema yo mobali okanga mwasi na kisi fo ya bongola motema motu nyonso akotaka na ndako anganga nazo repete étoile etikala wana mpe finalité na yo okufa parce que kisi ebeba nga kisi ebebaki yango nalingi nakufa so ezalaki na intervention ya nzambe te me naza te. Alors bandeko na ngai bongola motema yo moto opesa vile mpa na yesu te ta yango oyo opesa vile mpa na yesu parce que Jésus Christ revient bien. Voilà, merci beaucoup, Pasteur David. En tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le message est bien passé. En tout cas, une de vos autres à biso et pour les caca, parce que tout le monde a mis dans les commentaires. Bon, dit c'est une histoire vraie. Il n'y a pas d'habitude David a été en tout cas, ils ont peiné moula et que TV Zarangonga. En tout cas, toro yamba pour que tout soit dans ce moment de décortiquer vraiment mamebele oyo kosala ntuma pepe ya nzambe malamu tokozala wana kaka mpona koservi bino. Pasteur David tozokende biso malamu baza na fin émission ya biso mokolo ya lelo oyo tobengango première saison déjà na bato nyonso balandi biso message nini okoki kopesa na bato nyonso bazwi liboko kolanda biso na bato nyonso oyo badutaka mpe na makambo oyo mona soki opesa témoignage baka te batala lokuta boye na bato mpe baza na ka oyo ozalaki nango ya kokosima bakisi soki okoyebisa na bango ni be nimero mpe kozala otango soki okopesa pour ke baluka babenga otango soki motu ndeko moko aza na besoin koleka na délivrance. Alors merci beaucoup. Premier message na ngi totanga na verset moko totangi Lévitique chapitre 20 verset 6 oza na ndako partout ozali tanga verset Lévitique chapitre 20 Lévitique chapitre 20 verset 6. Bible dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je les retrancherai du milieu de son peuple. Bible dit, ceux qui m'ont s'adresser na bawe pouvoir ancestral toko maana parce que maître bona ba osala ba pratique wana na ba go so na ba kuko na okuma na biloko ba pouvoir ancestral bawe. Et bien, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, il faut évoquer l'esprit. L'esprit, Dieu, l'Izébola, l'esprit belé, l'esprit vraiment basé belé. Je me réserve autant à Bakombo na bango. Tant que tu as un d'accord, par exemple, d'accord, on va évoquer l'esprit. Zamba le bini, après ça, moutouana mokongo. Yango na ngona isabande kodanga mutu tu akota ndako nganga. Oh simba kisi ya bale. Kisi ya succès, kisi ya joueur. Au travail qui s'est joué, qui s'est bassi, qui s'est bon. Mettre bon là-bas au travail, on a expliqué, et à Babé, nous tout à Kenanda Kwanganga, n'a pas répété à Liboso, et toi, nous étions à la Wana. Et deuxième des choses auxquelles il fait. Message n'a pas sa bande de Jésus-Christ revient bientôt. Bobby Manaba pratique à Bamachi. Bobby Manaba pratique à Bandaka Bangam. Bobby Manaba pratique à Bamara. Bobby, ça ne pas la ville, pas la Jésus. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alors, bande koto bande maraté. Zamba pa pour la bino. Parce que Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 26, malheur à toi si tous les hommes te diront des bons pour vous. Mawano so bado so ba bola mpona. Yaya, yo muto ndi make makambo to loba. Menangina bisa yo yeba ke Yesu azonga kala minti. Pesa vile pa na Yesu. Alors bande koto bwana ba problème. Oza malade. Olota bandota mabe. Au moins on a blocage, au moins on a freinage, aussi m'a fait bakisi, au bon on a dématé. Quand il y a un mot, on peut servir les panayes. Mande mou de kona moyo, on l'a aussi bakisi moro boite coq.
mais au cas de tout bela te au cas de confession te denga le docteur David au cas de délivrance c'est non bon de la pona alors non bon de la pona bakatu numéro na ngeza plus 243 90 41 20 633 je répète pour la meilleure compréhension plus 243 90 41 20 633 yango wana numéro docteur David benga nga na bon de la pona na lando na ba prière au cas de délivrance et kolo Yesu Christo en pambola yo. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Le numéro a été donné. Le numéro est à Docteur David. En tout cas, vous avez un problème spirituel. Vous avez besoin de papa David. En tout cas, n'hésitez pas à appeler vos communautaires. En tout cas, vous avez dessus. Vous avez Docteur David. En tout cas, vous avez vraiment décidé. Merci beaucoup. Toujours partage. Jusqu'à la fin, vous s'abonnez sur que nous s'abonner et vous allez vraiment bien. Et là, je vous dis au revoir et on a prochainement. Bye bye.